Point sur l'actualité, il y a la République démocratique du Congo, ils ont bongo magazine, oh vous allez kolanda na Jokare télévision, télévision na bino ya YouTube, vous allez ko kabola na bino pe ko sala ba commentaire, il y a actualité politique, il y a République démocratique du Congo. Mbote mingi esika bozwami, vous allez kolanda biso et puis vous allez ko benga ebele par rapport ya ba sujet oh vous allez ko sala ba commentaire, ba sujet oh ils allez ko défrayer chronique na kati ya République démocratique du Congo, mboka na biso. Pona mokolo lelo to retenir des sujets to kolobela pour na mokolelo to revenir lisusu na likambo etali dossier ba passeport parce que ba révélation minene ebimi kati na dossier oyo ba passeport biométrique ba de la majorité présidentielle ba lobby dossier oyo ya ba passeport et komi bongo dossier politico affairiste talatina bandeko oyo bazali ko sala ba motion de défiance na bango pona ko benga ba exécutif baya na kati ya parlement pona ko discuter na ba question orale na ba motion. Et comme il y a un dossier, bazali ko bendela ngo kanyaka. Donc, ils allaient dossier oh tokolobela mokolelo, tokolobela lisusu likambo etali controverse oh ils allaient entre opposition na majorité na likambo etali motion et ba motion incidentielle oh ils allaient ko lekabongo na kati ya assemblée nationale. Donc, pour la mokolelo tokolobela des dossiers na tokomeka ko sala commentaire neni ni biso tozali ko penser par rapport ya ba dossier oh. Pour na likambo etali dossier ba passeport ndenge na uti ko yebisa bino révélation moko ebimi auteur ya question orale avec débat oyo abengisaki vice-premier ministre des affaires étrangères mwana mboka Léonard Cheo Kitundu na parlement pour na ko éclaircir bango na likambo ba dossier oyo tozui révélation que honorable wana azali bongo kolandama na likambo etali mbongo oyo bapesaki ye na question oyo oyo atuna ki bongo mwana mboka ministre des affaires étrangères mwana mboka Léonard Cheo Kitundu. Donc na sima ya kuzo orke député akenda ki bongo ko kende ko toucher kanyaka po ete dossier oyo ezala clos malgré que asengi motion de défiance na likambo oyo ya ba passeport alobi ete ye a continuer toujours kolandela Léonard Cheo Kitundu soki a retiré décision na ye oyo te akolandela ye na motion de défiance kasi na ba information oyo tozui par-ci par-là balobi ete yé moko auteur ya question orale akendaki bongo na ministère des affaires étrangères peut à retirer une somme d'argent oyo to kokende to kokoluka epé to bengaki déjà to tunaki na makambu oyo itali dossier oyo andimaki ako réagir par rapport ya dossier oyo ndenge bazali kolobake yé atushaki bongo pour des vins na likambu oyo itali dossier oyo ya ba passeport biométrique kasi pour na conclure dossier oyo ya ba passeport biométrique commentaire na moto celles qui ont déjà la fois passé to lobaki to pesaki ba makanisi na biso na o Italie dossier oyo kasi na kolinga tozonga na régie po tozwa moi ba propos oyo vice-premier ministre des affaires étrangères moi na mboka Léonard Cheo Kitundu a lobaki par rapport ya dossier oyo tango Juvenal Munobo député national a lobaki était à poursuivre combat na oyo tina koluka ko destituer ye vice-premier ministre Léonard Cheo Kitundu. La réaction par rapport à Nege Balbaki qui est basé sur la motion de défiance. Dans sa conclusion, est libre de faire des recommandations ou alors déposer une motion comme il le souhaite. Mais pour moi, en tout cas, cette motion de défiance n'est pas fondée parce que les explications que j'ai données quant à l'impérieuse nécessité de se procurer le passeport biométrique, cet argumentaire est vraiment tout à fait justifié vu l'actualité brûlante, notamment en matière de la sécurisation du passeport national, c'est-à-dire le document de voyage. Bouti Kolanda, Léonard Cheo Kitundu, na réaction na asalaki na sima ya débat oyo ezalaki koule na kati ya Assemblée nationale, azali ko comprendre te pona nini ndeko oyo Juvenal Munobo en dehors il y a question orale avec débat naé à 5 sous motion de défiance azali ko récolter ba signature pour na ko destituer vice-premier ministre des affaires étrangères moi na mboka Léonard Cheo Kitundu bokuyoki ndenge auti ko réagir par rapport il y a motion de défiance au kasi pour na ko clore dossier oyo ya ba passeport semi biométrique potokota na passeport biométrique botuna ki biso ba question mbele botinda ki biso to kita na chancellerie ya République démocratique du Congo pour na koyeba nini o ezali ko motiver toujours décision oyo bango bazali ko maintenir ya ko longola ba passeport semi biométrique oyo kuna na kati ya cabinet ya vice-premier ministre des affaires étrangères to yambaki pona bino mwana mboka
André Tamboué Ouazali, assistant et vice-premier ministre Léonard Cheo Kitundu, amekaki kokitsa motema na ba diaspora bino bato bozali kotuna ba question belé autour ya dossier oyo bolanda ye pe tokozonga lisusu pona ko conclure dossier oyo. Bana poto bajika neto benga bango ba mekiliste boye bakeno affaire à passeport ezande pona bino ndenge vice-premier ministre alobaka ngo alobi bo pesa e confiance. L'air bakoyaka enrôler bino. Ce qui passeport semi-biométrique est facilement falsifiable. Vous pouvez une expression. Mais tout le monde va s'enrôler, les Ivoiriens, les Rwandais, les Angolais, ils voter plus que les Congolais, puis voter comme une parce que kuna facilité technologique est belé. Donc il faut que les Congolais systématiquement identifier pour que les Bakoya voter, que s'enrôler dans le poste diplomatique, vote na bango ezala assuré. Et puis makambo utaki pa na bino moko na evolo bimbo na biso image mabe tout ça to linginde to bongisa image ya congolais bino bato bo vivre na libana mboka ba zo bino na valeur. Mais pour na bino réponse au bolukaki que no gouvernement ezwaka ba aspiration na bino ba recommandation na bino en valeur azo en valeur asalele en immédiatement. Il faut ne bino boluka pour ça la soutien makasi na makambo etali passage à passeport semi-biométrique na passage na passeport biométrique. Donc likambo eza bino bo kumbango bo panzango ndenge bolingi bo tunyoso a consommer information na nenga na la vraie voie na nenga normal quoi. On batika ko distraire bino na bilobaloba makele la wenze pona ko cadrer ba politique na bango awa mais na CC na kuzu eza makambo mosusu na CPL. Bandeko balandi émission Oyo point sur l'actualité ya République démocratique du Congo tozali kokoba toujours ko pesa bino ba information ya actualité oyo ezali ko défrayer chronique na République démocratique du Congo pona likambo etali dossier ya ba passeport vraiment boti ko landa ba réaction ya bandeko ya majorité bato bazali ko diriger biso ba pesi ba explication ba motivation na bango oyo bazwaki pona likambo etali dossier oyo to le kana deuxième dossier. Deuxième dossier, Ezali Bongo, Likambo Itali, controverse autour de la motion incidentielle dans la Assemblée nationale. Opposition à la majorité présidentielle à couteau tiré. Bandekoya, opposition, Baboyi, Balobi, majorité, Azali, qu'on manipulé, Assemblée nationale, qu'on bananaye, président Nabango, Obemina, qu'on Bazali Bongo, qu'on manipulé, question orale avec débat, la motion de défiance, Oyo Bazali Kozala à l'endroit, il y a un ministre. Oyo bazali koya na kati ya Assemblée nationale na cadre ya contrôle parlementaire ndenge ezali établi na kati ya règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale kasi likambo oyo vraiment ezali kosala pasi makasi komona ndenge ba député ya majorité bazali ko permettre te ba ministre oyo bazali koya na kati ya Assemblée nationale pona koya koyoka bango par rapport ya ba dossier oyo bazali ko accuser bango na ba motion de défense oyo bazali kosala contre bango en dossier oyo esalamaki semaine elekaki ezalaki bongo motion incidentielle ya honorable Zakari Bababaswe oyo alobi ete basignature oyo ya bandeko barekoltaki mpona koluka kobengisa mwana mboka ministre Shadari ya affaire ya ministère ya intérieur mpe lisusu mwana mboka Tambwe Mwamba ya ministère ya justice na dossier etali motion de défiance ba signature wana ba falsifier qui ba signature rebelle ba sengi motion de défiance président de l'Assemblée nationale a accordé bango motion incidentielle wana na ba plutôt motion incidentielle a accordé bango puis ba rejeter débat de salamité na sima ya plénière oyo ba député ba réagissaki bolanda bango. Sont en train d'éviter qu'on arrive à un débat, puisque le droit à l'information est un droit fondamental pour la population. Sur un sujet aussi important que le sujet du Kasaï, on évite le débat. Parce que je vous rappelle que nous sommes une minorité, parce que nous sommes opposition. Ils ont la ressource humaine pour protéger leurs ministres. De quoi ont-ils peur? D'un débat? C'est tout simplement un exercice de démocratie. Le président de l'Assemblée avait dit que cette Assemblée serait un temple de la démocratie. Mais ça ne sert à rien. Comme le micro qu'on a mis devant nos sièges, ça ne sert à rien. Depuis 5 ans, on ne débat pas des sujets importants du pays.
appliquer le règlement intérieur, appliquer la Constitution telle que ces dispositions-là sont libellées. C'est ça la réponse de la Cour. Et Minakou a peur de donner lecture de cet arrêt-là. Voilà. Alors, par rapport à la démarche de tout à l'heure, vous avez quitté la salle. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la démarche de votre collègue Zakari? Mais c'est que vous n'avez pas suivi le débat. Parce que tout à l'heure, moi j'ai dit qu'il ne devrait pas aborder le fond. La motion de Bababassou a abordé le fond. Et le président était complaisant, je ne pouvais pas le dire là-bas, parce qu'il a laissé terminer jusqu'à la fin. Mais même ceux qui sont venus soutenir la motion ont abordé le fond. Alors quand on obtient la parole par motion, on n'aborde pas les fonds. Et le président devrait donner lecture de l'arrêt, il devrait interrompre les amis qui abordaient le fond. Et la motion de Bababassou, en fait, n'est pas une motion, et je l'avais dit. Vous avez quitté la salle seulement pour cette question précise, vous allez revenir pour d'autres matières ou bien vous avez quitté... Nous avons quitté pour cette matière-là. Il y a des choses que nous ne pouvions pas dire là-bas, il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici, et nous savons pourquoi ils ont fait ça. Et tout à l'heure, là, j'avais dit qu'ils avaient peur d'un vote à bulletin secret parce qu'ils ne sont pas sûrs de leurs députés. La façon de diriger l'Assemblée nationale ou la représentation nationale par M. Aubert Minakou, cette façon, c'était vraiment une façon dictatoriale, une façon qui discrédite l'Assemblée. Et cela fait de notre législature, la toute dernière législature, c'est-à-dire depuis que la République démocratique du Congo est devenue une État souverain. Pensez-vous que cela va endiguer la situation? Bon, nous continuons la lutte, nous savons très bien que la victoire est certaine, la victoire est de notre côté, parce que nous avons le peuple ne va pas accepter cette politique. Le peuple va pouvoir nous accompagner pour que nous puissions évacuer cette dictature. Nous croyons que nous étions dans la République démocratique du Congo. Mais en réalité, nous venons de nous rendre compte que nous sommes dans la République dictatoriale du Congo. C'est la dictature, il n'y a pas de démocratie. Il y a déni de démocratie dans cette salle. La double casquette du président Minakou, secrétaire général de la majorité présidentielle et président de l'Assemblée nationale, gêne le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Parce qu'ils ont la majorité. Ils ont peur de quoi? Chaque fois, et même lorsqu'on a déjà convenu qu'il n'y aura plus d'émotions présidentielles, lui il accorde la parole. Mais nous savons ce qui s'est passé hier dans la nuit. C'est décevant. Pensez-vous que cette manière de faire va endiguer la situation? Non, mais le pays est foutu. C'est quel avenir? Quel avenir pour ce pays? Il faut justement redoubler d'efforts pour faire partir ce système. Il faut qu'on y mette fin. Les députés de l'opposition ont tiré les conclusions ci-après que nous portons à la connaissance des médias, de l'opinion nationale et internationale. 1. Ils ont décidé d'adresser une lettre au président de l'Assemblée nationale dans laquelle il lui signifie clairement, 1, qu'ils ne souscrivent pas à son initiative de saisir la Cour suprême de justice pour interpréter son arrêt, la Cour constitutionnelle, merci, la Cour constitutionnelle, au fin d'interpréter son arrêt relatif à la question touchant aux motions incidentielles qui sont chaque fois soulevées par la majorité pour bloquer les motions de défiance et de censure contre les membres du gouvernement. Le député d'opposition estime que le vendredi, il s'est posé une question de recevabilité des deux motions, question qui a été résolue immédiatement, séance tenante, dès lors que notre collègue a reconnu et certifié sa signature et qu'il fallait examiner les motions au lieu de trouver d'autres manœuvres dilatoires pour les renvoyer aux calendes grecques. Dans cette lettre, les députés de l'opposition indiquent clairement au président de l'Assemblée nationale qu'ils ne pourront pas participer aux plénières avant que ou sans que le bureau de l'Assemblée, en particulier le président, ne respecte la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En termes clairs, ils ne pourront reprendre
leur participation aux plénières que lorsque ces textes fondamentaux sont respectés, et ils ne souscriront jamais à la violation de ces textes fondamentaux. Les députés de l'opposition ont décidé aussi, compte tenu de la dérive dans laquelle le bureau de l'Assemblée, en particulier le président, ont engagé notre institution législative. Dérive qui consiste en la violation de la Constitution et des lois de la République et du règlement, y compris également la loi portant statut de l'opposition. Eh bien, ils ne pourront pas cautionner cette dérive qui paralyse par ailleurs le fonctionnement normal des institutions de la République. Étant donné aussi que lors de leur rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, nos chefs de groupe parlementaires se sont aperçus qu'ils versent dans la radicalisation, que la majorité présidentielle a décidé désormais de bloquer toute procédure de contrôle parlementaire et de mise en cause de la responsabilité du gouvernement qui ne les arrangerait pas. Les députés de la majorité de l'opposition ont décidé aussi, pour cette raison, de mettre en cause la responsabilité personnelle du président de l'Assemblée nationale par le dépôt d'une pétition. Déclaration du président du groupe parlementaire de la majorité à l'Assemblée nationale. Nous sous-signés, président du groupe parlementaire de la majorité. Considérant qu'au cours de la séance plénière de l'Assemblée nationale du vendredi 7 octobre 2007, consacrée à l'examen de motions de défiance dirigées contre 2 membres du gouvernement, une frange des honorables députés de l'opposition a délibérément décidé de quitter l'hémicycle et de suspendre sa participation aux travaux parlementaires. Considérant que cette suspension est consécutive aux divergences d'interprétation de l'arrêt R-Cons 186/193 du 14 janvier 2015, rendu sur requête en interprétation des articles 146 et 147 de la Constitution, sur les poursuites et diligences de l'honorable président de l'Assemblée nationale, agissant en vertu des articles 161 de la Constitution et 54 de la loi organique numéro 013-026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Rappelons qu'au terme de son arrêt, la Cour constitutionnelle a décliné sa compétence concernant l'interprétation des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et qu'elle a dit que les articles 146 et 147 de la Constitution sont clairs et ne donnent pas lieu à interprétation, qu'enfin, la motion incidentielle n'est pas prévue dans les dispositions constitutionnelles. Qu'en dépit de cette interprétation, des divergences persistent et risquent de mettre en péril le fonctionnement de notre chambre législative. Qu'en raison de ce qui précède, faisons la déclaration ci-après. 1. Recommandons à l'honorable président de l'Assemblée nationale de saisir à nouveau la Cour constitutionnelle sur pied de l'article 93 in fine de la loi organique susmentionnée en interprétation de son arrêt susvisé du 14 janvier 2015. Rappelons la pertinence de cette question de prescrire l'article 138 de la Constitution qui dispose comme suit en son 2e alinéa. Les moyens de contrôle de l'Assemblée nationale s'exercent dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de la Chambre et ne donnent lieu, les cas échéants, à la motion de défiance ou de censure, conformément aux articles 146 et 147 de la présente Constitution. Rappelons que, par son arrêt R-Cons 184/TSR du 26 mars 2012, la Cour suprême de justice, faisant office de la Cour constitutionnelle, avait déclaré les 10 règlements intérieurs conformes à la Constitution. Constatons que la suspension de la participation aux travaux de l'Assemblée nationale par les députés de l'opposition est dictée par l'objectif d'empêcher l'Assemblée nationale d'adopter les lois essentielles au parachèvement du processus électoral en vue de la réalisation de leur agenda consistant à accéder au pouvoir par des voies non démocratiques. 5. Dénonçons par ailleurs que la plupart des députés inscrits dans cette démarche ont toujours brillé par leur absence injustifiée et non autorisée par les sessions parlementaires, qu'en conséquence,
réitérons l'option levée par l'Assemblée nationale de procéder à l'invalidation des députés concernés conformément aux articles 110.6 de la Constitution et article 85.6 du règlement intérieur. Toujours quand on a dossier Oyo, vous allez informer, vous allez un point sur l'actualité de la République démocratique du Congo, vous avez été député et opposition, vous allez sous CGT, vie, makambo, vous allez la carte Assemblée nationale concernant la motion incidentielle Oyo. Car si ceux qui ont moni dans la situation Oyo, les allez député opposition, vous avez siégé, vous siégé aussi longtemps ceux qui président de l'Assemblée nationale a trouvé solution dans l'Italie, interdiction et débat sur la motion de défiance. Oyo, ils allaient au Sengama, dans l'Assemblée nationale, ou Bessika, ministre, Bazali Koya, pour se défendre dans la Italie, dossier où Bazali Koakizé, par rapport à la gestion, il y a le gouvernement à Bisso. Kuna na kati Assemblée nationale ba député à majorité ba boyi ba débat et ça la bazali ko comploter yango na kati ya ba motion présidentielle talatina ba député à opposition ba lobi bango ba ko siéger na bango lisusuté kasi na likamwana ba député à majorité présidentielle bazali ko accuser ba de opposition ba lobi et ba député ya majorité ba député à opposition bazali ko viser KO ya mboka bazali ko viser mboka eko na KO pamba te bango bazali ko préparer toujours insurrection yango bazali ko multiplier problème ebele kati na politique ya République démocratique du Congo pour na koyeba na ko boya ko siéger na kati ya Assemblée nationale surtout que na kati ya chambre basse Assemblée nationale dossier ezali ebele à traiter dossier parlementaire ezali ebele à traiter yango wana député à majorité balobi ete bandeko opposition bazali bongo kwa boya pour traiter ba matière où ils allaient si important pour la mboka pour na intérêt na bango biso to koloba nini na kati ya dossier oyo ya makambo Italie ba motion incidentielle. Oui, c'est vrai, motion incidentielle ezali bongo prévu na kati ya règlement d'ordre intérieur et Assemblée nationale na article 93 kutu bandeko ya majorité basengete mwana mboka Robert Minaku président de l'Assemblée nationale a kende na cour constitutionnelle pour interpréter article 93 et règlement d'ordre intérieur dans les Italie ba motion incidentielle au kasi biso to koloba ezali bongo ba faux fouillant parce que bandeko ya majorité mwana mboka Robert Minaku bongo ye azali secrétaire général ya parti ya plateforme monene o ya majorité présidentielle azali ko se comporter en secrétaire général na kati ya majorité présidentielle wana ezali eloko moko ezali malamu te parce que comme on a dossier oyo esengeli na exécutif baya bon ko s'expliquer par rapport ya ba dossier oyo bazali ko bengela bango na Assemblée nationale kasi tant bazali ko sala boye ezali ko lakisa vraiment mauvaise foi na bango na kati ya ba dossier oyo biso na kati ya émission au point d'actualité commentaire tozali ko sala ezali ete na kati ya ba dossier oyo ya ba motion incidentielle toyokaki ba ministre oyo ba pesaki ba député ya majorité mbongo ebele po ete bayeba na ko boya kolekisa dossier oyo tolandaki yango bandeko ya opposition bango ba accuser bandeko ya majorité face à dossier oyo balobi ete dossier oyo jamais ekoki aussi la boye parce que biso tolingi te que majorité présidentielle akoma ko diriger mboka comme si mboka oyo ezali ya bango moko c'est comme si mboka oyo bato opposition c'est comme si contrepoids ezali te na kati ya parlement na biso ya République démocratique du Congo na chambre basse notamment kasi tokosenga na bandeko ya opposition ko sécher ba plénière ezali na ngoma bete est-ce que ceux qui ko sécher ba plénière pour qu'on gain des causes ya makambo ezali ko luka te combat na bino plutôt ezali na kati ya hémicycle na kati ya assemblée na kati ya parlement kuna nde bokende ko lever voix na bino pour na koyeba na ko trouver solution kati na dossier parce que peuple a voté ki bino bandeko opposition pour na bokende ko défendre bango na kati na ba dossier malgré majorité présidentielle bazali ko se comporter à maître mais tozo balobaka bazali ko se comporter lokola mboka ko ezali ya bango moko bino bozali na capacité ya ko contendre bango malgré que bango nde bazali ko diriger mboka oyo bokoki kosala pe ba action na kati ya Assemblée nationale
même bakaliko na kati ya Assemblée nationale vous le été lokola biso ba député opposition to boy ko siéger ba de ko majorité be ba ko siéger te bokani porte pour créer incident moko monde entier e ba ke bande ko opposition bande ko majorité makambaza ko sala ezali malamu te face ya dossier oyo ya ba motion incidentielle balingité bande ko ya exécutif baya ko s'expliquer par rapport ya ba dossier o bazali ko accuser bango kasi na ka ya majorité to ko ba boye comportement oyo pe ezali malamu te bino surtout vous allez ba député malgré vous allez majoritaire mais bon la qui c'est on a vote botika ba débat ça la ma peuple yeba que ba ministre o bazali ko diriger mpoka ndenge nini peuple ça la droit oui ba mo tant que vous allez ko boya ba débat honorable Zakari baba so kombo na etamboli partout parce que yo même to signer ki ko lata manteau il y a majorité présidentielle pour na koya ko sala motion incidentielle to ko lukayo honorable Zakari baba so pour na ko expliquer biso ba $1000 pour ça ko panzani bozi ba $1000 bande ko majorité présidentielle ba ministre on a appelé ça qui bino face ya dossier oyo ezali ko sala pas si tozo senga bino na bandeko ya majorité présidentielle ba député à majorité présidentielle botika débat et ça là parce que peuple a voté qui bino pour na koya ko sala mosala wana to ba banani bazali ko sala mosala malamu banani bazali ko sala mosala mabe o bazali ko sala mosala mabe parlement azali na droit ya koyeba na ko censurer bango na koyeba na ko boka bango pour na remplacement na bango na ba to mosusu kasi na likambo oyo poto conclure poto suki sa dossier oyo to ko suki sa ngote to kolobela yango parce que honorable Juvenal Munobo alobi ete akolobela pe lisusu dossier oyo ya makambo itali motion incidentielle donc yazali invité na biso pour na semaine oyo ezali koya to zali ko rappeler lisusu to zali ko interpeller plutôt bandeko ya majorité présidentielle bokena na parlement pour na likambo itali débat parce que ils ont des prérogatives dans le règlement d'ordre intérieur. Mais pour l'année, vous allez complexer le débat. Vous allez dans ce que la majorité est dans le Parlement. Vous allez que bandeko ya pas député, mais sous la majorité, vous allez mécontent dans le comportement de bino, vous allez que signer la motion de défiance ou la décomposition, vous allez que ça pour la majorité, vous allez que signer la motion de défiance ou bango be bazali na posa ba ezmo na clair na mai na gestion ya mboka. Kasi pour nani libino bozali koboya voter ça là président de l'Assemblée nationale moi na mboka Robert Minako vraiment ils allaient ko discréditer vous allez juriste monene yo moko zala na kati ya Assemblée nationale vous allez pe député yo po vanda place ba député bazali to mona mboka honorable Vital Kamerhe honorable Vital Kamerhe en 2006 malgré azalaka naye secrétaire général ya PPRD mais tout le monde a une motion de défiance c'est le cas tout le monde a un débat et salama tout le monde a un vote et salama malgré quoi ça ministre de mon côté mais tout le monde a un vote et salama une motion de défiance c'est le cas mais pour la milité les lots au même minako yo oyeba na ko passer na makamu oyo successeur na yo aiba na ko sala ça ça va débat tout le monde a yango mais yo ça va débat pour la milité pour la milité ça va débat parce que oyebi bino na majorité boyebi ke bozali lisusu majoritaire te na kati ya parlement wana parlement ezali ya kokabwana parlement ezali ya buluyeki donc tokosenga na yo président de l'Assemblée nationale oleko luka kokende ko interpréter ba article comme des trop car bino kokenda ko interpréter ba article na cour constitutionnelle pour boyebi ke cour constitutionnelle ezali bongo affaire ya majorité présidentielle pour boyebi ke ceux qui bokeyi kuna ba kopesa bino ka raison problème ezali wana te problème ezali boya na ba débat na kati ya Assemblée nationale pour permettre ba député ba voter ba motion de défiance pour eba na ko sanctionner ba ministre oyo bazali ko travailler bien te vous mona mboka ndenge ezali ko kende mboka ezali ko kende mabe makasi to sali ko eba te to yeki misusu mona mboka Corneille Nanga ko sila ko loba te azali ko bimisa calendrier na ye malgré ezali sujet te mais na meki ko évoquer yango par rapport ya situation mboka peuple alembi ba congolais balembi Corneille Nanga élection bazali kozela na décembre 2017 boni yo ezali ko luka susu ko kende ko mema élection na 2019 to kangi parenthèse wana nyoso to wana ezali peuple alingi ba dirigeant ya sika peuple alingi ko sanctionner ba o nyoso to bazali ko sala mabe ba o nyoso to bazali ko sala pour intérêt na bango lokola comportement ya bandeko ya majorité présidentielle kati na Assemblée nationale to zali na posa vraiment peuple tant ba élection koya baïba na ko censurer baïba na ko waka ce qui est kozala à 100%
parlement on se baïba na koboa kabango parce que importance na biso souci na biso ezali été mboka na biso République démocratique du Congo et que ne liboso wana ezali bongo vraiment suka ya maloba oyo to suki si pona mokolo ya lelo na émission oyo point sur l'actualité ya République démocratique du Congo par rapport ya ba commentaire oyo to sali au sujet il y a des dossiers oyo to traité na mokolo ya lelo ya liboso ezali concernant révélation autour ya dossier ya ba passeport oyo balobi ete auteur ya motion ayebi bongo na kozwa mbongo pe dossier ya mibale ezalaki likambo controverse autour ya ba motion incidentielle oyo opposition na majorité bazali kowela na kati ya Assemblée nationale. Bomoko ya mboka bomoko ya mboka mboka sengele zala malamu ya bato mingi wana Kongo kolia na pasi ya kelasi ya bana kutu na pasi ya kokunde bembe kutu na pasi ya yango bomoko ya mboka eye po etalisa bino makambo nyonso ezokoleka na mboka bomoko ya mboka tozala bomoko bomoko ya mboka peuple azonyokwama tozala nde bomoko peuple azosouffrir tozala nde bomoko ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela bafonctionnaire basapato ekomi lokola monoko ya ngando tika tozala bomoko na mboka bomoko tala tuyeba yango tango yo oza kunyokola peuple uyebaka ke peuple wana oza kunyokola ye nde nzambe atinda aza kusufrire lobi mukukimina wapi ha bomoko ya mboka bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka